ya pasi pe mawa bandeko na ngai ya mokili mawa te koya kolala kolamukana ya pasi koya kolala kolamukana ya mawa koya kolala kolamukana ya mokili mawa te kande na yebisaka bino soki makambo eza ya mokili mawa te c'est vraiment important toye tolobi keno makambo oyo eza ya mokili mawa te soki pe makambo eza ya bien ezalaka toujours et encore important lisusu toye tolobi keno makambo oyo eza ya mokili ya bien eza mwa bongo bandeko na ngai lelo toye na makambo ya Teresia toye awa na dossier toye awa na likambo bandeko na ngai Teresia makambo ake kosala na matanga bandeko na ngai ya comédienne na biso na kombo ya Caroline biso nyonso toyebi Caroline Betty Ikwa la famille que son âme repose en paix autaki kotika biso et depuis samedi passé bien sûr oui bandeko nanga en tout cas ezo sala pasi ya makasi lelo otoye na dossier concernant Thérèse ya bandeko nanga makambo ya somo ya kolelisa ya kosala pe pasi na ndenge moko ya kosakana te o. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel, bienvenue na Balandinyo Soyakala. Je m'excuse, bienvenue na ba nyonso ya sika. Kande na lobaka na bino, boyei malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille, soki ezambala liboso et salemi keno okota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo ko bosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non, à chaque fois que Inès NM officiel, akobanda kotia kaba vidéo ya sika bokozala directement informé. Na bete la rabino de toujours et encore li solo que non, vous informer c'est notre devoir. Oui, bien sûr, ezalango devoir na biso oyo biso de notre côté, tokotika la ko boyate ko wanga na pete parce que toyebike vous informer c'est notre devoir. Lelo toyeli bino dossier ya Thérèse ya bandeko nanga makambo ate kosala na matanga. La famille en tout cas mama Thérèse la famille na oyeba te mama oyo soki ezalaka nini nzambe. Na oyeba te po mama oyo façon aswanisaka bandeko nanga ba comédien soki baza na bomoi. Bokotikala kondima teke mama oyo soki mutu akufi akoki kolela na yebite kolela na ye ezalaka kolela moko yako camoufler kolela moko ya batu ba yeba teke non azana sima ya makambu te to kolela na ye ezalaka penza kolela ya solo po Teresia aza mutu moko ayaka toujours na ba dossier mamu Teresia aza mutu moko ayaka toujours na ba dossier la famille. Babilo mosusu kande na yebisaka bino soki makambo eza ya koloba vomie to ya koloba to loba na katangu toza na bomoi tozelaka te ke non soki mutu aza te pour que to banda kotonga te ngana lingaka toujours koloba makambo nanga tango mutu aza na bomoi po ce n'est pas normal na koloba ngo penza o tu vois ce n'est pas normal to taki biso nyonso kotala awa Thérèse na dina na la douce Thérèse asambwisa dina na la douce na niveau moko akosakana te. Il y a même pas 2 semaines, il y a même pas un mois tokoti koloba. Ayaki kobimisa ba makambo awa keno dina na la douce akosela mobali mwana. Pona mbongo. Biso nyonso tolanda yango d'ailleurs moi-même na sepela kite na ba propos ya mama Thérèse. Na lobaki pona nini azalaka boye. Ata soki yo yebi vérité à moninga, pourquoi koya kosambwisa moninga na ba réseaux sociaux et surtout na makambo oyo etalaka bana mwana ya dina na la douce azokola lelo to lobi mama asi abetela lisolo ke no papa na yo azalaka kingandi mwana wana lelo aya kokola aya ko découvrir ke no na yokaki na réseaux sociaux balobaki ke mwana engana azalaka mwana ya tata kingandi est-ce que mwana wana akolinga mama na bango akotikala kolinga mama na bango te. Likolo nango la famille eza kutu makambo kobomba te tolanda biso nyonso komba Teresia aswanisa suzi bantu biso nyonso tomonaki yango Teresia aswanisa pas possible suzi bantu
tina ndenge suzi bantu akufa toyaki kokamwa komona Teresa ye wana na matanga azolela neti mutu moko lelo nde azomimboma. Lelo penza de Teresa komiboma. Lelo penza lelo nde lelo. Tolanda biso nyonso. Biso kutu moi personnellement la kanisa keno ndenge za boye ndenge aleli suzi bantu en tout cas Teresa de son côté akotika rando. Akotika la lisusu koya koswanisa baninga te. Metala lelo aye koswanisa dinana. Metala ndenge makambo ake kosala na matanga ya Caroline. C'est comme si ye na Caroline bazalaki bien. Ye aza mutu moko aswanisaka na ye batu nyonso. Epa ya Teresa à moins que soki ata soki okabela kaye soki ye kosala keno lobi kuna okabeli yete akoya kosabola yo. La famille na boy kolobe ebele hein. Mais na préféré na bolanda audio o ya Teresa bino moko na matoi na bino makambo o ya kende ko sala na matanga nga ya bino mama Inesa NM officiel na ozonga moi sima pona komeka ko sala moi analyse tolanda et on se retrouve juste après. Bota na pasi maokufa te nzambe siko amonaki te Karo azoperde vi na ye Karo perde vi bona bomwana nyonso Karo perde vi bon nzambe mutape biso Karo Courage, courage. Courage. Pour moi, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Piano ozo moi makasi o mekako ko expliquer parce que moi batu bakoloba na mutu na mutu akointerprete na ndenge na ye mutu na mutu akointerprete na ndenge na ye yano vous avez de bons souvenirs ya Caroline Caroline est la 15e génération dans le groupe de Mousnak. Caroline est la première génération. Ok. Aza baleki obo bandina bango. To bandina bango sana la moko. Ok. Ah première génération. La souvenir à malamu ezali. Ebele koleka ebele. Ok. Nga personnellement de naza boye. Tina koli na bango place moko. Ok. Na mona ko silika Caroline te. Ok. Na habité son temps contredinga. Ok. Que Caro penda siliki ndebi so to silika na siliki penda. Na mona ko silika Caroline te. A to lo bien li kamo mabe. Oyoka pe abichoko pa mutu musu te. Oyoka pe te lo babu bota na pasi maokufa te nzambe siko amonaki te Karo azoperde vi na ye Karo perde vi bona bomwana nyonso Karo perde vi bon nzambe mutape biso Karo Courage. Pour moi, ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Piano ozo moi makasi o mekako ko expliquer parce que moi batu bakoloba na mutu na mutu akointerprete na ndenge na ye. Mutu na mutu akointerprete na ndenge na ye. Yano. Vous avez de bons souvenirs. Ya Caroline. Caroline est la 15e génération dans le groupe de Mousnak. Caroline est la première génération. Ok.
baza aza baleki obo bandina bango to bandina bango misala nzela moko. OK Ah, première génération. ba souvenir ya malamu ezali ebele koleka ebele. OK Nga personnellement nde naza boye ntina koli na bango place moko OK namona kosilika Caroline te. OK nayebi te so moto akocontredire nga OK ke Caro mpenza asiliki nde biso tosilika nasiliki mpenza namona kosilika Caroline te atolobi elika mwa mabe oyoka mpe abetyango mpa moto mosusu te oyoka mpe akeloba boye obota na pasi maokufa te nzambe siko amonaki te Caro azoperde vi na ye Caro perde vi boye na bomwana nyonso Caro perde vi bon nzambe moto apea biso Caro. courage yaya courage yaya courage vraiment ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Piano ozo mwa makasi omeka ko expliquer parce que bato bakoloba na mutu na mutu akointerprete na ndenge na ye mutu na mutu akointerprete na ndenge na ye yano vous avez de bons souvenirs, de bons souvenirs ya Caroline. Caroline est la 4e génération dans le groupe de Moussna. Caroline est la première génération. OK. Aza baleki obo bandina bango. To bandina bango misala nzela moko. OK. Ah, première génération. Ba souvenir ya malamu ezali. Ebele koleka ebele. OK. Nga personnellement nde naza boye ntina koli na bango place moko OK namona kosilika Caroline te. OK nayebi te so moto akocontredire nga OK ke Caro mpenza asiliki nde biso tosilika nasiliki mpenza namona kosilika Caroline te atolobi elika mwa mabe oyoka mpe abetyango mpa moto mosusu te oyoka mpe akeloba boye. Voilà, de retour la famille na bandi ebela bato biso nyonso toti kolanda awa Thérèse azolela en pleine émission. Thérèse azolela neti likambo. Neti mutu moko bien sûr azoyoka mawa. Thérèse, mamu Thérèse, tika hypocrisie s'il te plaît. Tika penza hypocrisie makambo ozo sala. Ezo concorde te. Tika penza hypocrisie po makambo oyo yo komi kosala ezo concorde te na olobango. Po biso nyonso toyebi ndenge yo swanisaka ba comédien. Soki eza na mutu oyo ngana nayebi te parce que biso nyonso toyebi omoni mwasi soki deja abota eza na ba makambo mosusu akokaka na ye kosala lisusu te. Mais mamu Thérèse yo komona ta na public akipaka na ye te. Ndenge azolela bongo neti mutu moko nayebi te, ce sont les armes de crocodile to eza nini. Mamu Thérèse yaka nanu koyebisa biso parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas vraiment possible. Eza penza possible. Makambo ya pasi pe mawa osalaka pasi bandeko na nga po nga mosusu makambo ya mamu Thérèse namonaka soki ezalaka nini mama oyo, soki alukelaka baninga nini, soki mataka ndenge nini, soki pe ekitaka ndenge nini. Mamu Thérèse musala na ye ezalaka kaka ayo ya koswanisaka baninga,
aya koswanisaka kaka baninga nayebi te soki ezalaka nini mama sombaka kimia na vie na yo soki peut-être yo eza na makambo mosusu bando planifier na vie na yo etikala kosimba te koyokela bato mosusu bakanda te ke non parce que omoni dans la vie biso nyonso tosalaka baninga mabe biso nyonso topesaka baninga kanda eza pe na bamakambo ebele yo salaka bacomédien mosusu bayokaka kanda mais mosusu bato mosusu bazalaka na makasi ya koya koaffronter yo bato mosusu bazalaka na makasi ya koya koaffronter yo te pourquoi parce que bayebi kake c'est ça la vie toza bato mais ya yo ezalaka ka mabe ozalaki na suzi bantu likolo neti likambo suzi bantu akufa lela neti mutu moko alingi ya miboma lelo liwa ya Caroline eya kote ya yo zalaka bien na baninga nga na yebisaka bino toujours c'est vrai na ba plateau bokotaka wana bakofuta yo $30 bakofuta yo $20 ata soki bafuti yo $50 yango nde kosilisa pasi ya vi na yo mais plutôt bongisa nzela na yo bomonaki Caroline azalaki en bonne santé bien sûr kobota combien bato bakendaka kobota bazongi combien bato bapasola bango bakie baboti bapasoli bango epi bazongi na bomoi baza ebele mais soki oza na bomoi c'est le moment soki ozomona baninga mosusu bato baza kokufa neti likambo c'est le moment yo pe bongisa nzela na yo tala sima zonga mutu kandenge ozolela bongo conscience na yo travailler ke makambo ona osalela baninga eza mabe parce que bato oyo ya kokufinga soki lelo baye koyebisa yo keno mutu wana akufi okozala na kimia na vie na yo okotikala kozala na kimia te ekozala neti nga mutu na bomisi ye alors luka kimia penza kimia na vie na yo nyonso mobimbo vandi penza bolobi non je dois chercher la paix luka kimia mama somba kimia dans la vie somba kimia soki okosomba kimia te ekozalela yo pasi pe mawa ekozalaka bato bakomi kokufa yo kolekaka na baémission olela neti yo miboma